matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temoi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso ya biso podcast banakid bonjour bonsoir baplace nyonso bozali na mokili na pesi no mbote mingi na ina senga merci na basepoto nyonso bozopesa na ya biso podcast donc et continuer nzamba pambola bino donc nde kaka tosalaka donc oyo eza da 3e épisode na biso donc masolo nde boyebi da tota masolo na mesa bana Congo donc na journal lelo na plaisir makasi po omoni na lobaki na bandeli donc ntango osala eloko toza na 1-2 personnes dasi bandimi da vision na yo esala bien epeso mpe courage na kovanda mpona solola na bino topesa na baide mpona toyeba ndenge ya koprogresse donc comme d'habitude donc ndeko na nga dasi aza na nga lelo grand frère na nga Yaroni donc merci Yaroni yo déjà na temps bonsoir déjà donc na vida liboso monanaki mingi donc na journal lelo na lisoa lelo nabengaki ndeko na ngai nabenge ndeko na nga po toyebani tosada ba 4 ans daza mutu moko na mesani na ye na osone bien na vandaka ne bien pe important o eloko etushanga kana zane close mingi po aza mutu moko aosala makamba bien comme jeune na mboko tozali donc histoire ne kama muke asala 6 ans comme soda donc soda o totalement batambola na banzela boete o bakanga bat non o pena kenda ba guerre donc abunda pona mboka o donc les premiers congolais o ya kota na armée ya ba anglais atamboli bamboka ke ba guerre donc nazana beaucoup de respect pona ye peza wana te tonga asilisi ki soda na ye position na ye wana azofongola ba business po esunga ye et développer ye na famille na ye donc nazana plaisir makasi na invité ndeko na ngai avant na biso pona le soir lelo donc Mike na betelo maboko ye wana déjà Yannick, plaisir à quelle toi Mike introduction makasi na yo na sepe mingi Mike ba boxeur bakotaka ba mewe baton ba kota quelle intro merci à toi Yannick plaisir à toi Mike plaisir à toi merci pour nos beaux accueillir lelo na podcast na bino ya biso na ibiki ya biso ya bino podcast na bino ya biso podcast na biso ya biso merci à trop makambo ya ebele donc omoni tona bandi masolo oyo epesi nga ba volonté na comme na volonté mo ya différent au moins liboso na na lobaki na pena na négliger Congo mingi c'est bon sikoyo donc na bandi programme na oyo et comme pesa nga courage ke na kota na masolo mboka na bando ta alikamni esa na mboka boy donc semaine oyo pep auta okita biso bien ke pop Pope Francis auta okita na kin donc na ndenge to yambi ye na loba to loba pona ba congolais oui na ndenge to yambeli pep excusez na motara na bedati ke na misana lang donc sona bika po comprendre ngai mais pep donc ndenga kitna kin donc ndenge congolais ayambi pop moni na sengo wana bike atako tu maweza na Congo mais tango sengo
et l'accent que et c'est ezalami et c'est là un plaisir pour la monique musique et zobeta bana la monique batandi bana classe balata ki pembe donc et puis c'est comme image moi ya kitoko na ebité pour na bino so bomona ki onde nini mais na ndé na tanga ki mona que 1 million personnes ba yamba ki na tanga ki tek na aéroport bon bomona ki ndé pour na koyamba pap vraiment ils ont un plaisir hein parce que comme on a pas un grand homme Aza mutu munene faut dire bapena ke na nenga well respected donc azali donc aleki na pouvoir aza nango aleki même na ba mikondi misusu ebele donc pour te dire que au mona ina mboka lokwa ndeti accepter koyande na mboka na biso RDC malgré ba circonstances makambo nyonso toza nango mais malgré ba makambo ba sécurité au biso na bino to yebi mais andimi quand même volontaire na koya vraiment côté wana coup de chapeau pour na même ba parce que organisation catholique parce que aye kuna malgré aye pour na Congo mais ils ont invitation sur 100% pour catholique donc aye na cadre ya catholique mais aye côté na Congo donc vraiment côté wana nazaki j'ai aimé donc voilà pour nanga ba congolais ba yambi pop très bien mais la c'est là la visite à pop c'est là non pas la visite mais makambo à lobaki pour moi, à manquer dirigeant na biso moi respect. À lobby que comment attends c'est là yo to tuni question liboso non ndé to sali nango yambaye ko yamena ndeka na Congo pour développer wana je crois pas que il faut o yamba mutu na ndenga mutu lokola ye you know na ebité po nanga you know, Mboka y a déjà la souffrance belée. Yeah. Il y a déjà la souffrance belée. Et là, moi, mais de toute façon, Congo, il y a un cambo belé de toute façon. Mais, yeah, pour la il a été que non, on a peut-être les cinq pénalités qui. Et là, on est à vraiment ça là. Voilà ce que tu as développé en gros. Tu comprends? Mais quand il y a naïe, au moins d'être, tu peux cet exemple, hein. Naïe bien nda kono za matanga. Mais mouté ko visiter yo. Ouais. Tu comprends comme tu le bas. Donc ozana matanga mais mutaye kosala yo visite so na visite wana ndeto ba ke ata muto boyoka na raté ata muto bosula raté mais soko kufeli tam sur être cher tes problèmes la biso wana non écoute non c'était fois na matanga te non je dis que mais te na bi visite wana ke muto kota ke ngana yani toyoka na raté auto mais azui problème matanga na quand même que ko la sata amour bolingo amour soko na kati amour ngo est-ce que critiquer. Non, mais là, mais donc pendant volonté. Volonté, mon volonté na yena ko visite na ipe eloko autant ozolo ba ke visite na yena aloba ki mi boye. Mais to ebité o ba dirigeant na niveau na ye. C'est pas lui qui fait les décisions. Et outil peut-être na ye peut-être pas tout na ye entourage na ndé ba ça. C'est pas lui. Ah, Lélo n'a aucun. Ok, toi développer Kasimba la moko. Neti ngai na lobi ne bandeli awa. Naza fier ya komona pap akitile na Congo. Parce que ezala ba mboka mususu balukaka ya. Basala ka pe marqué fort baya parce que koya pap ezate ke obengse ka mona téléphone là non. Ezala invitation. Donc il faut pas c'est peut-être un peu tam tsebona ye makamingi parce que ngai biso to zaka bala pardon aluka kenda te non na bité Angola na papa kenda te mais sokotali du Brazzaville papa na yate mais biso to zaka na papa moko kala ça fait 38 ans biso zaka bala métier papa yaka 38 ans te mais ngasko na talaki moni sokotali na ba mboka nyoso ba mboka nyoso na kata mikili na research na sali donc eza na 10 mboka oyo eza ke plus ya bazar na religion ya catholique yes yeah donc 10 mboka Congo eza de 6e yes eza de 6e donc is on a short for visit so hotel ba mboka onde tezana zozana ndo ba mboka ko Brazil Mexico Philippines United States yes US Italy France, Colombia,
Poland, Spain na Congo. Oui, Donc, oui. 10 mboko eza mi Bazana catholique ya munene. Yeah, ba Siko so na population ya Congo, so ta to leki da ba plus to comme na ba 100,000. Oui, oui. Na population na biso, na 100 millions na population ya Congo. Siko 45% Bazana catholique. baza ba catholique. Oui, oui. Ah, visite Pas point. chrétien, t'es. Non, chrétien C'est catholique. chrétien. Non, attends, Mais catholique, chrétien catholique. Catholique. 45%. Bah, monsieur Bazane, tu vas dire l'église de église de réveil. Oui, oui. Mais auto ba catholique. Donc, et puis catholique, asa presque dans chaque commune à Kinshasa. Donc, surtout dans 24 communes, asa dans 24 églises. Chaque commune. Donc, et puis, que soit. Si quoi, et là, comment on a le Mike à tout le bas. À lobby, il y a ces peli penzate, auto, à ces peli penzate qu'on y a, n'était pas, selon Nengi Makambo Tambo. Ok. Na Hollanda mauvais maté, pas de Hollanda. Si. Non, Netinga, Nakoya, Nakoya, Pap, Ezaneti, I'm happiness. Mais Makambo Ezana Mboka na biso. Oui. Na o nengo lobi ke papa peut-être à lobby. Na moni nini, pour la moni d'abord peuple, on moni elo ezaï bien, premièrement, tant waye, besoin ma bête. Tant waye na mona ka bien. Très bien. Yeah, na zaki, j'étais na joie. Parce que les Congolais j'en déjà fier de tout. Merci beaucoup. Pas besoin de pop aya na mboka na biso pour na la fier pour Très bien. OK, non, tu as défaut na biso mais tu vois ça va. Mais makambo a lobby muto oyo visiter mboka omoni bato ya mboka bana mboka nyonso neti ba recevoir yo ouais mais nayebi te lo nini namonaki nayebi te dirigeant nini Alexei moi 200,000 ou bien 200 millions liboso te wana tola mais so moni to ba te zono to ba moni biso to de patali banda oui o biso to tala zaka to mona ba image to mona na TV oui na message na to ba ka to yebite ba to yebite oui yeah poto yebike to muta osala visite et écoutera oui mbongo belle te to ba queen ba tambola bo sécurité bo na catholique ba mo de ba mbongo yeah bon mais te message na te zana message na nenga na yo ki message ono sakanami ke ye ayaki pona ko promoter peace yes amour peace donc mona guerre stila atengi congolais kitsa minduki hey asenga ke na message na ye to kitsa minduki pa nini te na guerre ezati comme te kitsa minduki pe pande na guerre ndenge zo sala ndenge bazo ko ba congolais na goma tout ça ne ba kitsa oui oui nyonso donc na biso na bango to esa na Congo ezati ko to bundana ti oui do kitsa minduki ouais eloko sala na mona ke ngo bien ngona po aza big figure donc na big figure bande na adamu munene yes so munene so loba eza comment impact na pour le moment na impact mais pour guerre to continuer kara mais na si coming to moi pe to mona pe dos non bon côté on a moi rong muke koyani na Congo pour na ngai za penza impact pour Congo za na visibilité ça veut dire ah oui bato bayebi Congo te oui na ndenge papa ke na monde entier batali ke parce que to peut être exemple okolo ba mutu na congolais mutu na ezaka wapi mais ce tango papa ke bato nyonso bakoti baningi ba histoire na visibilité oui mais na impact eloko eko sala nga na moni yango te malgré ko senga peace na ye mais eloko moko changer dans vos até eloko changer eloko chanda monde ngante te changer non problème eza boye moi nga nazo loba opinion oyo nga eza boye nga naza chrétien catholique tobotami na catholique tozwi batemi na bacatholique tosala me baservant oui bana njili bana kiza na kini bana barumbu bayebi nga donc tosala mosala wana toza pene na sango tout ce que là problème tozala ngo awa nde toyebi ke biso bacongolais tozokanisa ke oya pape nde kochange ta sugere esila non aye mpona kopesa peace oui c'est vrai mais nge eloko nayebi ke donc nde tokotia kimia aloba mpo kimia eza na mboka bolingo mais bolingo mpo moto mosusu napesa exemple nde natoloba awa ye aza moto ya libanda bolingo moto ya libanda ko oyebisa bino 100% te bozala bolingo boyokani non fo biso moko nano bolingo wana nde kutana mpana biso bana Congo oyoki ndenge alobi biso moko
biso moko donc ozomona ke tant tobeta masolo awa donc passion tema na biso eza mpona Congo pour jamais même minute na famille omona ke na problème chose na famille alobaka nini bino bato ba français l'élan sale c'est là a famille sikoyo biso na famille nanu na tosokoli mabuto sokoli te ye ata ye koloba pale loko ya sala selon ngai loko pala sala soki ke amonaki ke onga na monaki nge pesa a jour moko abengi tous les hommes politiques bavandi pene na mesa à table peut-être que ngi zani mais ya kutani ka na Tshisekedi a kutani ba homme politique musute Fayulu aza munene Kabila aza munene na ito sozo ko papa nani Katumbi aza munene et puis ndeti ba Fayulu soko tali même na vidéo akutana bango tant que ba les chefs ba les dirigeants non écoute c'est pas juste alors qu'on lobby que en Amérique akutana sous na Barack Obama c'est l'équipe non na lobby par rapport que Barack Obama époque c'est l'équipe mais nazo ba Fayulu bazali ba opposant pour le moment ndenge selo bazolo bana biso ke bazape na part ya guerre zo salama ba infiltrer c'est là ba dire ya batu ke ba mikonzi msu bazawana bazo ba finance ba armée wana peut-être c'est long mais koya pape ndenge na bi ke pour la visibilité na mokili histoire ya Congo éthique histoire tala tinga na botami ngato papa yina Kinshasa premier pape tout ça bana ke 38 ans passé 37 38 mais sikoyo naki mukolo boye na poto ato mona so papa ngota musa de kanana mais yo se rappeler dango moki se rappeler c'est ça les grands moments tango nani Mohamed Ali ayana ko Mohamed Ali Bomaye wana ni moment to yeba mais o na so to bossa na rango bon tobosa na po o ya pap eza impact na makatele bolo wana congolais mais yani pour te dire que pap abo mema eloko moko te ko changer mboka nothing OK ouais donc c'est ça bokima kamu o ngala loba kamu ya pourquoi moi non mais loba eloko eza important bandeko na nga kini bandeko ya Europe nazosenga pa na bino ke koya pape yango te mutu ezali finalité tosfungola mitema biso na biso tolingana yango tolobi chaîne tosali eza ya yo ya ye ya biso podcast oya tosimbana tosungana opesa biso mpe ide mpo tosu biso mayele eza ya kosuka oyo aza na ide ya bien aza na vision ya bien akoki kocontacte biso apesa biso nini papa Mike avo papa Mike le basuka ya sentiment omoni biso ya congolais problème na biso yango wana tokota na kati ya distraction mingi bamusicien bayaka na bapoto nini na nini mpo natalaki kutu na distraction mais mpo payeli bino distraction afingi balider na bino boyambe lokola soki nini ngai na kobosana nga événement wana you know mpona nayebini na moni eloko alobi ke bato na biso directeur homme politique na biso baza dirigeant na biso baza criminal habillé na costume nalobi vérité ça c'est une vérité ya mbata na elongi mais bien sûr que oui batika comment mutu oyo aye kaka boye amoni donc omoni ke pop amuta mayele po mais bien sûr que ayebi makelele nyonso na bosali yango nabi ke pour moi ça me fait rien mpona ye amuta vision mpona amoni ke makelele nyonso na bosaleli ye amoni bino na bato oyo bosa yes bakin bana Congo na anglais mususu bana Congo ozoyoka motema donc ndenge pop auto leka donc c'est ça mususu bo sepela
basusu bosepeli te mais bato basepeli sur 100% mingi eza bacatholique tande bayambaki ede tande toyambaki na bachrétien mpe bamixe metantango balongwe catholique akomi catholique chrétien akomi chrétien baza bacatholike bongo ye moko aza nani ye moko ntango tozalaki bana mike na kati ya église omona bamema biloko wana atambola bongo sikoso bacatholike te tobi tozalaki bachrétien catholique chrétien catholique ça veut dire que non mais oui non parce que omoni catholique eza bachrétien bamusulman baza bato mosusu si ya confusion ya bachrétien eya yango wana catholique aza chrétien chrétien aza catholique ya lokola angolais a congolais congolais aza angolais mais mundele na histoire na biso akabola biso tu comprends angolais soki aye na congo alobaka angolais très bien mais soki ake na angolais abwakisi biso tu comprends donc eya lokola histoire wana catholique na chrétien po pa ye bino nyonso bosangani po pa bimi catholique akomi catholique akomi chrétien avant qu'on a bossé dans social media a comparé hip hop na Fally Fally a commis deuxième wana te wana qui congolais comparer bango pop à l'équipe Fally ba comparer qui c'est là ba social media n'est pas stade non parce que ça Fally ton stade mais attends disons on a 16h bandaki ton 16h mais pap na 7h du matin déjà salle plein mais bah différent bah ça mutu moko te nini moko te donc anyways tos suka ngwana papa atondisa ya ofele tosimbana boka sete tosola makambo mboka te tobeta masolo mboka donc nena loba eke tozola masolo nyonso tobeta masolo nyonso donc oyo etangami ke mpona mboka na biso na koseka na babai deja soki mpona koseka na koseka na yo mpona komela na komela nga na yo mpona kobina nga na yo tokobina mais mpona kobunda biso tolingi te biso foto tolingi te donc ya biso podcast te kosangana donc mpona kocontinue lisolo na ndenge tolobaki ke toyambi ndeko na ngai donc Mike Lukumbi donc plaisir eza mingi ya makasi donc tobanda nano na kamwa biso na kama muke pona posa ke moto na ba ke tonto solo tonto beta masolo awa oui to yeba place to buta oui o comprendre donc ngai kama histoire na muke to maka malembe donc to yo obotama na Congo na balwa nini cité la ville commune Kinshasa Goma donc beta biso kama histoire na kama muke kaka ti tongo komi a mesio simato kota na masolo nga pesela ki wana il faut na meko kata muke pena comme na Mike na koloni na muto bato mungala voilà ouais vrai président wana yeah ndeko grand-père na biso ouais unfortunately wana kutu na bosa na nazawa yeba liboso baba hello bani meneti papa zala ngala mama za Mswahili okay moi conflit d'influence moi ekota wana te mais ça plaisir à toi yebi da place au muta donc wana kiwa kitoko donc kin olongwa na age nini donc na bota wana na kin Kinshasa okay Kinshasa na Ngalema wana musika papa ya Ngalema oui ya musika Ngalema ya musika okay na meto tokola na limete okay to bana limete rue de l'éléphant
Mais on l'a mboka na yo vandi na loka mtu alingala na yo. Fala vraiment sérieux. On a tendance. On attend avec tendance tout ça. Vraiment bien. Na tango ya guerre, pona papa azalaki na armée. OK. Ouais, papa azalaki na armée. Donc na tango ya guerre na 91, tolongwaki Kinshasa, pas seulement pour papa azalaki na armée, mais papa azalaki baza famille neti na Mobutu. Apparenté. Oui. OK. Oui, OK. oui. Et Mobutu pena ndeko na yo. Yeah. OK. Akola ko kana biso ndako moko tout. Ba déplaçaka. Bato ya Congo nakutana mutu moko boye na matanga ayebi histoire na nyonso. Donc namona image en te wa kitoko. C'est pas difficile, you know. C'est quand la lobby ka Combo bayebi. Voilà. Donc tolongwa Congo ngana oncle na biso oya kolisanga ana Londres. Patang to kimaki visa bima ipona ndeko na lipasa. Net ndeko na lipasa zala ile kola ngati nga déjà na 7 ans na déjà à lire mon na kola. Attends na biso et aken. Ninga na Oya na ye. OK. Ouais, mais fallait na 91. Ouais, na 91. OK. Mais fallait na zonga na Belgique, tant ba parents ba côté Belgique mais na kanga na Londres. OK. Ah oui. Yeah. Oh, nice. Donc obviously Londres okoli sima obviously tant okoti na armée once que zakiba ajnin. Na côté na armée P tant ozokota. eloko ne etindaki yo po kota po debi ke olobi ke papa azalaki da soda motivation ouais obi biso na famille na biso soit soda grand-père na biso azalaki gouverneur Mobutu mutatiaki gouverneur boyebi donc ça rwani ti eloko na famille na biso ya lo ba oncle nga ba na armée tout donc what you call it tant na ye na Londres et là on est ça la côte en armée c'était d'abord toujours dans une vision na zonga na mboka tu comprends toujours dans une vision na zonga na mboka et là on est dans ça na mboka et là on a mis ça na lingara et là on a lingara koleka armée ou bien koleka structure wana yango mtu etindaki yo kete donc na motivation et puis yalo ndi musala moko so mona ba papa basala yango ba papa ba généraux mususu pona to batu a Congo ya tango wana toza toujours moko eza toujours oui donc ba généraux mususu tout ça net ba yoka ka ba encourager kinga lisusu tu vois ouais zalai wana des salaires vraiment que na kota na armée de motivation ouais pour na ba ke so na yekoli makambo ba ya awa ba mindele net basala makambo na impliquer ngo na mboka na biso merci you know da pene loko pena oyo nga nazo senga pena na programme na ngai eza pona biso ba jeune tozo kola o tozo évoluer na mboko tozo ba mayele to kene ba université awa to ba ko yeba ndenge nini to ko memango ba mayele wana na mboka de loko lo bana pena c'est important donc armée otangeli yango pour ta armée aussi ba formation tout ce formation na ça formation na na infanterie un de plus dur so poko ta armée moi biso na Congo ouais mutako lala neka la mukineka le bina kenanga kisoda ata mutu moko azana eka ninga zabo eskizenga pona zo critiquer mutu te mutazana eka ninga zana la mukineka na tongo mamoko na kenanga kisoda et puis mamoko mais ko poko ta nditi na armée ba critères ezanini non ya peka ndenge moko obi armée ezanini armée eza place moko par buka lokola verre au bazu wa boaki wa bukio au panzani après ba rétablir comprends donc mutu nyonso akoino comme militaire comprends baloba elo na chaîne ya faible zate OK pour na tout force ya chaîne ça la chaîne za la makasi kitoko tu comprends sikoyo so ngo ta armée oui et singa te mutu faza na nationalité ou bien oui pour na biso tant que ba congolais toza colonisé
na ba anglais te na ba belge ba belge belge to colonisé mais okay. ata kuna ku bataka biso kutu kati ata so ngo kota armée na bango il faut zala na nationalité siko yo kota ndeni nazali na tant na komi na nationalité anglais okay. oui ya on est na côté armée alors eza faux en papier faut zala ba papier mais est-ce que esenga pe quand même faux en notion mo moké ya bagage ndeti ya kotanga ta mo moké oui mais ça dépend la question nyonso formation moni pas mundele elo mo na comprendre pour natal lelo ba tant nazali na armée nazali en même temps que un de royal moi na ba koko reine quoi bazali peke bazali te ke o ba mayele so ndeni mais eloko Europe ça là ezo aider bana na bango malembe o comprendre oui pona biso nyonso tobanda toza kotambola te après osala oke okoma mobali yango na osenga mingi mpe na ndo continue répétant ntango nyonso tosala likoma donc mboka nyonso éducation mpona mboka progression eza na bana très bien nalobaka yango déjà otouche lomo omoi conversation na sur ba minute oyo toa nango eya matata tovole na biso oui sikoyo elongo nga ningana tuna sikoyo moni ntango oyobi ke eza dali na génération na yo bolanda boye ntango koti na armée oui 6 ans oui osali na kati ya armée bapasi na bisengo te oyebi lo nini premièrement so ndeko mosusu alingi akota yango oencourage ou bien oloba te mpona keba tu sais bezaka motema moto bon avant nakota na question no wana nangi nazwa na nsima moke ntango nakotaki armée pas seulement mpona influence déjà nazali nango mais une fois à l'époque ya tata mapasa namona livre moko boye congolais moko boye kwa congolais foto tika makambo boye congolais moko boye ya mokolo alataki uniforme militaire babi ke oui aza soldat na armée britannique nani nana ka mpona news papier na namonaki epa tata mapasa à l'époque nabi tata mapasa ezaki shop ya ok naoloba tata mapasa donc namona livre moko epana yango epusali nga lisusu plus na kota okota wana ape par aveuglement nazali na ata congolais moko te donc faut oyebaka il faut ozala nano British il faut ozala son nationalité makambo ebele mpe entraînement oyo ke nalekaki namona ye na moto yango neti azalaki nzambe elimisanga moto wana jamais akosala tu comprends avec pepele te azali bourreau alati nini mais c'est ça le truc mais soki déjà okota déjà depuis kala pa bato munene pe bana armée mais basala depuis kala mais à l'époque bazali bato moko sérieux mais muto yo mukolo boye okoti na armée britannique te pardon faut totika lokuta mais de toute façon et encourageant na kota okay you know and moving forward na saki mission na 2001 na Congo Santis na bienvenue Mobanza and émission esalaki ke ba jeune congolais o bakoti armée mikolo oyo ba benginga omoni respect ba benginga plaisir merci pa bayebi ke te oyo ancien na biso asali lo ke biso tozwa ole guerre ya mosusu esala te omoni esalinga be plaisir na le kamana otoloba pone ni pona yebi ke Congo balbani aza oge non azaka reconnaissant lokuta militaire nyonso so sali soki awa militaire ya solo na ba toujours boy soki awa militaire ya solo moto sali vraiment armée ya solo tango yoki moto aza soldat na respect mo yaka ya ba soldat solo ne ba mi pesa respect na mais moto yo ka pinga comme lo ba so ndeni armée za na discipline wano soldat te pona na cheka ba batu mususu oya ba social media o babenga na ba
colonel banani moko azala na Angleterre akosa ke aza colonel asala en armée britannique na approcha boye nazwa numéro ne ye mo apesa numéro ne na soso mi na benga na otune formation ni no sala numéro no ya armée asilika na biyaya lokuta pona respect les angaki nini numéro ya service bapesa yango te ya privé lokuta bapesa yango so mo numéro ya service na oza soda solo opesa yango pona omona te bato ba libanda o batuna mbongo en Angleterre ex militaire peut-être bunda pe na guerre batia numéro na bango boye poni ba yeke so mutata numéro yango ndeko nanga wala problème tu comprends donc ba congolais ya lokuta o bakosa ke basala armée britannique basala te mais ba congolais o ba jeune petit congolais o ba koti armée mikolo vraiment preuve ba benganga ba bike merci direction ni na kende est-ce que na osala o bien nani na binabi continue mon frère maré que vision ponanga pona bango en ce moment na moni vision pona biso na été pona mboka na biso ngi bonga te pa ba dirigeant na biso ba ngi mboka na biso bonga te pa ba docteur ya bien ba ta bien ba militaire nan ya bien et puis ba jeune hein ba jeune wanto kotango mais do ya to pour la sona yo donc siko na Nelson Otolo ba kesiko to zonga na question na siko to ngozala na 6 ans osali 6 ans pour na ka okate biso muke pour ba ka histoire kama muke na 6 ans siko yo papasi na bolam souffrance na avantage na désavantage yo pona yo comme yo tobi ko lobi ke ezaki pona famille na pona yo na 6 de belle mais au moment que esunga ki yo pas si morté expérience de esunga ki yo tu sais quoi on doit na cellule ouais na camp oui na camp pour un certain moment après tant au colis na ba grade muke tout ça on a droit au sengi permission aux anonda kuno moi libanda comme ça na butu OK na nanda kuno après na batongo ozonga ça dépend so ndengo côté qui armée oui ça dit que Daniel Soulekana qui wana formation mais et ça peut déjà que les loso qui balobi ndeti exemple oui na notion yozanango babi okeneta so na mboka RDC o bana ko cadrer jeune pour la armée est-ce que vous ça question hein il y a question kitoko et a question moko les plus que temps ezoleka les plus na posa na ngote les plus na comment décourager tant eko makamba Congo parce que comme na loba papa na biso ayebani na niveau à président na niveau bata président ba dossier na kutu na ba bongisa ngote ba dossier na vanda peut-être na bureau à président ayebi en basala lo côté tilelo non pardon tu comprends bien au so côté demande bien sûr d'accord bien sûr na côté demande celui na boka ba komba bat na ndeko na biso ndeko na biso yeyo asali formation na mboka ya Angleterre na kati oto bengi binomo baka UK aza bien formé militaire mais ce que l'on a comprendre te na Congo na biso eloko nyonso eza ya malamu yango toujours ezalaka bakal bojongo botiango na se mesa eloko ekozala mabe yango ne bomisaka liboso mais ngala comprendre te hein ayebi penda musala na ye et puis quand même oui c'est vrai bien beau papa na ye pe ayeba na mboka po asali pe mboka na biso sikoyo lelo bo eskize nga président na biso paza pouvoir fachi ataki mwana ya papa kingandi lelo comme président eza pe lokwa neti ye papa na bango ataki armée bon parce que mboka wana pe bongeta pona biso ba jeune eza pona biso ba boye bango surtout biso bato tozali banda biso bato tozali banda balika batato minene wana ke bagardaka armée donc boliki ba jeune bakota te ça mais ngasko eloko nga na osenga yo onga na loba na yebite so eza trop tard mais
eza te ke okoko lemba te pour le monde o mona ko mi do oyebelo nini boyo so lembi lelo encourager bajeune oyo baa na nsima na omoni nga différence yake na koli awa nayebi importance ya jeunesse bajeune oyo baa na nsima na nga peut-être na encourager bango tu vois mais nga mpona na décourager mpona bolimbisa nga bakongole bolimbisa nga mwana mona so nabotaka peut-être rwandais Kagame anga ozwanga oui tu comprends ça villois eloko nyonso kaka balingai bazwanga eya teke naosena bino pardon ou bien bokotisanga eya posala yango te oza na formation yango bato bazoluka eza bato mosusu baza bagénéral kuna baza na formation te ça c'est un problème mais yanga naosenga nde siko oyo kobunda wana tolemba te parce que omoni na bano bazozala na formation ntango bazobima so tokomi ebele exemple toyebi ke tosala union moko ya bagene oyo baza na Europe mobimba oyo baya bacongolais oyo basala armée tokosala mpe loko moko un jour mpe tokiti na mboka nani te il faut na tokotala to mboka moko endima biso tokota na baarme tokoluka solution tokita na Congo eloko nangi naloba ke ba excuse nga ye mais omoni nga mpona Congo nit nakoma mona really eya lokola na héros national mpona nanga mpona avec respect ye totala nanu je suis naza les premiers congolais britanniques mpona biso mpona tokota armée il faut tozala na nationalité na les premiers britanniques congolais oyo akota na armée britannique pardon moto oyo asala yango avant nga abima liboso pardon na obetele sali na ba peut-être na les deuxième mais en ce moment nayebi bien que na les premiers congolais britanniques oyo akota armée britannique soki moto ala liboso na nga merci mais na les premiers les seuls congolais britanniques oyo akena na armée na nini na guerre na Irak donc guerre ozala na Irak yo ozalaka nazala ye wana obunda na bunda donc ye popeta masasi aveuglement te parce que esprit ekotaka bandeko na biso na masolo bino famille na bana bato boza confuse te donc si je comprends bien obunda guerre bien sûr sikoyo ndenge outaka guerre ntango bozongi nde mosala esili tokomana econtinue wana biso tobandi tobeti masolo eza ebele omoi topona jour moko boye vanda pena na mai pena bien tobeta pena histoire pena po tokoluka totia basociation topuye yo parce que biso tona posa nde bagene bakota na mosala pour que mpe président mosusu aza gene elo mona comprendre na biso toi infiltré bacongolais boyokanga bien toi infiltré bavrai congolais oyo baolakisa love ya boye ya biso neti ya biso yango wana kasi yango wana sikoyo donc ya biso podcast nango ye boye eza sikoyo tozoluka bosangani wana ezonga yango eloko nga na osenga tous les congolais ntango tozosangana awa po tozala tobanda kokoma nini na lisolo moko na liloba moko tozala na boyokani tokoma ensemble yango tosenga mais Mike ozaka motu te ke ozali ovandi na Londres osala okota na armée mais so natali vi na yo osalaka mpe bakama na social media ozala na plaisir ya kolakisa famille na yo bakonje okendaka eloko nini epesaki yo volonté mpo oluka osalaka mo eloko wana eza madame eza the Lock family donc na YouTube andeko nanga dans the Lock family Mike donc plaisir ya famille na ye pena donc wana eza madame moto alingai
depuis kala za déranger nga tona vidéo ma ya kala avant que tu be YouTube na salama aza déranger nga to ka boye na olinga ngo trop te après fin compte bana pe balinga ngo balinga otala bato misu na TV bana babine yeah ouais bana t'as le ketu on va mettre fali ouais balinga you know ya no mo et ça la que tous en famille au se pelisa bana no pona il y a rien plus important dans mokilio que bana nanga tu vois and mais tonga na landaka na tala programme na wana na tala na yoka ka ovandaka mingi na caméra na elongi be boye ozopesa pe kama message donc wana namona ngo pesa eza pe kitoko po mende oloba nde mingi na anglais omoni ya biso ato osala effort po tobeta pe na lingala tolakisa langue na biso elo eza wana ke oponi ozobenda bacongolais te elo eza na comment on dit entourage ezolanda biso mingi baoloba anglais ok tu vois mais na bacongolais pe bapourcentage namona bapourcentage bapourcentage ya bacongolais pe baza bacongolais pe baza ezolamuka pe po bato mosusu ntango bamona video na biso moko besala 1.1 presque 2 millions de vues ya fali bandeko na nga ya kin babenganga babi tomonio bato balobake nayebi yo te tala moto oyo tala bavideo babenganga tout ça donc niveau moko ya malembe to ya te look like you know malembe na eloko moko susu ezalaki important omoni ntango bacovid oyo ekoti omoni tozolala tozolamuka tozosala mais eloko moko mosusu namonaki osalaki ezalaki important oyo etushaki ngai yango mpe mosusu epesa nga susu courage mpona nabanda programme oyo okopani mpo ntango yo na kamano bozosala ezalaki the lockdown donc bozosala wana banda olobela baprojet mingi donc baprojet ndeti moni ezalaki makambo mingi bato bazocommit basuicide nayebi te bande na lingala ntongo ezalaki na bandako moni to mpo ozalaki moko kobima te omoni na london ezalaki kamwa affecté mingi nayebi te so na kin ezalaki ndenge nini yemso kopesa kama explication ya kinde etamaki mais maki ye na camarade na ye bapesaki koma na lockdown mais ezalaki programme mpona lockdown ne bandoko vivre nde baaffecte bavia bato tout ça donc ezalaki plaisir makasi kama explication moke idée ane eutaki wapi ezalaki camarade na nga nayebi depuis 91 ntango nakomi na mboka oyo ye bakoma na mboka okoli na ye pena tokoli ensemble mais tosépara ntango nakendaki armée pendant 15 ans moko boye tozalaki so na contact te na ntango ya covid nazali na église catholique pop nazali na église catholique nakutani na master moko boye oyo mpe apire master na ye tozakosola boye nde esali ke to reconnecté ntango akutani nanga nde alobi ke nazali na ide mo nasala mwa podcast tosola makambo tolinana nabi mpe toa mpe na kati ya lockdown tosola omoni yango naoloba mingi donc bacongolais omoni po mitu na biso ezala ya kofungwama ntango oza na ide ntango oza na likanisi mekaka yebaka komeka yebaka ndenga kotambola olobi te ke eloko nyonso osala na vie na yo emarché mais moke kaka osala oyo malamu nyonso ozosala lukaka ke olakisa baninga etenga na osala boye naomeka boye eza mpona bolamu okopani eza bien donc plaisir ato na makambo nyonso ozosala donc bamexi na opene eza ebele na ntango moke na vana mai nalandeli no vi na ye donc ezanga nango manager ngo donc esalanga plaisir mo makasi donc epesa ngai mpe nazoluka bamo oyebi lingala ya pasi nzambe lingala ya pasi lingala ya makasi ya bakanza oyebi nazoluka bamo mais tout le temps ofongola mpe babusiness makambo na masolo
On va dans l'Est, hein? Dans tout ça, dans un restaurant. Ouais. Ah ouais? Ouais. Oh. Ah, ok. Ouais. Comment mouké? So, ça, hein? D'abord, comment on va au revoir. You know what? Restaurant, na minute, et moi pause. Mais tout ça, toi, na nini, moi, tout ça, peut-être, il y a carnaval. Mais, minga le bezate. Oh. Yakoloba ezate. D'accord, quand les cavites vont royo kango awaye le. Ouais, mais comme restaurant est Afrique de Ligue. Afrique de Ligue. Ouais, et là masalangana don nande konanga mususu ya Congolais Angola otokoli naye Simon Kiala. Nice. Pesi mbote siko ça. Dans kitoko. Moi déjà y a plaisir mingi. Moi tant na mona makambo sala. epesanga courage mpona nazwa mpe makasi mpona komeka mais sikoyo question moko sikoyo ngai natuna eza elo moko sikoyo ebetanga na mutu omoi ntango na bandi eloko nanga boye nana na posa te ke ezalaka awa nana na posa mpe evole mpe na Congo comprendre evole na Congo sikoyo baide oyo bino mpe bokopesa réponse oyo baide oyo toza nango awa baklasse oyo tokenda toto lobi neti osala eloko na Congo au moins te kezaka ma please pourquoi pas tozo meka so to banana mic pour guest na biso pourquoi pas to nano meki te bien o meka déjà pour na yebi ngote o ko pas question na tout da non pourquoi pas ozo meka ba moni ba ido o sala pour sala makam belé oui eloko mona kin na Congo ko so na kin te ka te na Congo en général na Congo poni te kama eloko mona na Congo omoni pona mboka oui on a comprendre question mais omoni ponanga ana poto to meka bilo nyonso poneza poto pour moi mais na mboka na ngai na biso elo ifuna sala eza elo o na yebi très bien donc to zonga ifuna sala na armée ou bien na police ou bien place où on a ébiqué dans la plus affective. Très bien. Il y a un qui s'appelle pour la Mike question et pardon réponse pour la Mike pour la carte dans le ballon dans mon coussé. Il y a le ballon qui a boué. Mike déjà dans mon salon où il y a salaka. Donc alinga qui a mis pesa yé moko mubimba dans l'état congolais pour la kosungamboka na ndenge armée. Mais déjà azana moi découragement pour tout le monde a déjà que moi avancer sur les logo mususu exalté pour o wana kutu nano oya yebi wazana mayele nango wako sungela mboka neto lobake il faut to sungana biso na bino to sangana ba sangote matro mais pona osala eloko na mboka esenga ndenge yo putu na question tuni ndetinga kote na so lebisinga ezana ba ezo senga bolingo parce que biso bata poto mingi awa bande ko biso mingi mazana Europe awa onga toki na mboka bona lobaka na katota ba mona linga ngote poto na linga ngote mikili mikili kasi na Londres toza na UK ba na France ba na France mais anyway si on continue sigoyo iloko wana esenga ke toza bomoko na batakini toza na bomoko pe mais ce que tant ozo senga bomoko wana batakini balela biso fort bomoko tende bomoko te par rapport à nini na personne exemple neti Mike otangi classe osali musala oyo yebi na maboko na yo mais au moins ata musu na place yo za ata musu bacho na armée aketi ata musu na bilanga eloko yo sala te eloko ça ça d'abord premièrement très bonne question. Premièrement, nga avant na zwa bisaka na kita na Congo. Congo là. Il faut na mbongo na il y a d'abord des 1. Pour au moins le problème c'est contrat. Yeah, pardon, na mbongo. Na comprendre. Ba soda ba tout bien te. Ah ozo parce que pour na ki soda. Yes, soda. Pour les loko na ye open ya ako sungela mboka ndeko tuni question isa armée il faut bilan parce que bolingo ezate ya on se développer il faut nous accueillir comme il faut tant on a comme le col la pop on a accueillir bongo oui bayambi Congo poza mwana mboka oui
Il faut accueillir bongo président yemoro aya ozanga na aéroport bien nakutana na kuna accueillir nga bongo et yebana nyonso ezala ouvertement que apesinga boye si bapesinga boye. Mais ce qu'on a comme wana oui oyo lukasko sala combo non na combo famille nanga déjà est na Congo non combo na les apona nini ana papier na papier omoni combo eza papier oui ce qu'on a Congo oza na papier te soki bango bamoni balingi na moko ya mayuya yango kaka bango balingi balingi na makambo solo te ça c'est un problème mais problème eza mpe boye neti bobi entre biso bakongo ifo tolingana oui mais déjà ntango mpona nga te Dieu merci ntango Fatia ayaki na Angleterre nakenda omona ye bato ebele bakenda omona ye mais eloko oyo namona ntango Fatia na Angleterre ça m'a déçu de Congolais awa tolela oyo message moins important bakongolais boyoka bien awa bakongolais tolelaka nini basi na biso bana na biso pourquoi parce qu'ils sont violés ils sont tués oui ou non oui na Congo okay. Na Congo oui tolelaka bango kanda na biso eza mpona makila na bango oui tu comprends bandeko na biso oui mais plus peur nos femmes et nos enfants très bien mais Fatia ye na Londres bato Angleterre bato UK baobamba bamama na babebe banien botana comment bato barespecte biso autant que peuple ata soki fati bolingaki te ata soki ndenge nini soki boye yango bacombattant nga nazalaki wana je voyais ça comme ça nga nakotaki liboso na bango police ezalaki boye brique laki nalatai bilo na ngai ya armée police eyebi omoni mundele police eyebi ke te moto nalekai police boye bablokai bato nyonso mais nalekai bango bakaisa nazali moto afati autant que rien mais basimbai nga ata te babamai nga ata eloko moko te mais bato bapakatai bambangu bato basalisa ene nga nabai ke moto so asimi nga leo na Londres toyebani bandako. Ok. Hey, Mike, plaisir. Oui, merci. Plaisir pendant tout dans l'histoire nayo, eza munene. Eza toi Mike venez Singapour jouer. Toi appena joue, toi appena joue pendant. Ba minto ya fo pour ya biso. 10 minutes wana soki 15 minutes za so saba. Bayoka mais sikoyo poto silisa shona biso na ndenge mo ya esengo ya plaisir. Na lingala tuna kama nini oyo question. La question moya mike. Oui. Mais pour vous melater. Aïe. Pour payer sa réponse dans mbango. Il faut appeler question réponse en mbango. Ils pour c'est rare mukeka raiza vraiment sentiment ka. Vous comprenez? La première fois do salango yo mutali boso donc réponse dans mbango. C'est quoi faut pour na moko na bango mbale. OK. Faut pour na moko na bango mbale. Nzambe. OK? Ouais. Non, plus de fif. Oh. OK. Yachali boso. Oui. Fufu ou bien kwanga? Nangwaka, kwanga. Dernièrement. Fufu. Basekanga baba ke es bangala balia kwanga te menga autant que naibi ke bangala balia kwanga. OK. Nga fufu. Kwanga. Ngape kwanga? Naibi kwanga. Nzambe. Donc OK. Oh, milk hand. Nani? Oh, milk hands. Oh, yemo da so yebi milk hands wa kwanga donc to tali mero to boza posa na obenga. Mona hands le mona Londres. Vous comprenez déjà. OK. Next question. Question, oui. OK. Mutuna. Pondu ou bien fumbwa? Pondu. Ngabe pondu. Donc 3. Hein? OK. 3 pondu. To koma sikoyo. Fali Ferre. Fali kana ne ya tribalisme. Mais comment yo
Yo quel tribalisme non. Fali ou bien fait na nyonso fali ou bien fait na nyonso pe na ninga tribalisme fali ozoyoka pe pa oyoka ayoka fali no fali yo pe fali ngam ta faire hein. Yeah, combien t'as fait? Très bon artiste. Ayemba kitoko, très bon là. OK. Muto choix na ye. OK. Fachi ou bien Mobutu? Mobutu. Fachi mon nango mais na salité, on a salité tempo, Mobutu asali Fachi asali. Donc ça va Mobutu. Ah te kito ngape Mobutu. Mobutu ça va. Tribalisme. OK. Ndeko nanga. Ba Congo ou bien Angleterre? Congo. Bana Congo to sima na maboko. To se ba mutema. Non. Question on a répondu un jour. Oh, toi la pose moi Bana Congo ba matsani non ya biso to mona ona to mata comme ça. Bon aux questions non. Là Congo toujours. OK. Angleterre pété. Pour makila Angleterre pété. Sigo wabgas. Ah. Maman aussi. Kala kata wavunga. Angleterre c'est la Congo. À suite. À suite. Netinga jo venga jo pale. Oh, OK. Merci à toi dans Mike na sepeli mingi. Merci. Oh yambayo dans beaucoup de plaisir non sepela mingi na sepela bana Congo ba sepela makasi. Donc next time à suivre bala sima oui oleka obete la biso to évoluer na lisolo na biso oyo oui pe pona ngai na osenga to makasi bo mutema no changer to bosa na Congo te to lemba pona Congo te ba catholique ba sambelaka C'est bon. te kitoko asirwe ba Congo bo santé bo s'abonner dans ya biso podcast donc tozape na dans YouTube dans na Instagram bango IG tozape na kati ya TikTok donc bobo santé boko takuna pe tozape na kati ya Facebook donc ya biso podcast nena loba ke ma solo donc tozana ba tosola nyonso tokobeta tout donc bana Congo c'est vrai kitoko Mike merci mingi Mike ça va thank you bro kitoko Mike kitoko donc toyoki yango elengi matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te touti mosika esansel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te touti mosika esansel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te touti mosika esansel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te